Mbote na bino nyonso bozali kolanda émission na bino Variété à Kinshasa. Lelo tous na quartier Kauka. Tu viens tout découvrir pe quartier Kauka. Kauka Lobinini, Kauka Zanini. Mikonjoli simple présentateur ya émission na bino Variété à Kinshasa. Merci na bino nyonso zotabso kobanda Europe, Asie, Afrique, Congo Mobimba. Émission Oyo, ezali émission moko Oyo, les oluka to développer mboka. Les oluka to musuna bato baza libana mboka baye ba mboka to ke mboko to kieza mboka ba payame. Mboka na biso moto tiki yango eza ndenge nini. Lelo to yeto kutana na doyen moko ya munene na kati ya Kauka. Bango bayebi Kinshasa depuis ebanda. To yeko kutaye na terrain mo na Kauka ceux qui couloir ceux qui peut terrain to y bati mo mta ko expliquer bisongo lelo. Mbote papa mbote mingi journaliste mbote pe yango to tindiki ona bandeko nyonso bazali na bipai binso tu na mokili mobimba ezalaka mpona yote mais mpona bandeko nyonso tu bana na Kinshasa. Émission na biso Variété Kinshasa lelo to kiti to na Kauka awa bato ebele o bazali banda mboka babeteli biso histoire na yo masolo na yo babiso kolingo ba ville à Kinshasa faut qu'il ne koluka doyen moko kuna. Alors doyen mais quand on peut ça combo na yo peut expliquer non bato moké ozanani pour to yo kutuka a na terrain Kauka ovani ozo sala nini peut miko peut ça biso moi marambo to yo luke pana. Merci journaliste nakanisi ezali yama longa penda na mituna oyo za kotuna balobi mwana na mayele avandaka pembeni epa ya bamikolo epa ba papa potango papa ube mokolo azangi likasu autina mwana kende kuna epa koko kuna tina likasu tango yako kende kukamata likasu epa koko tango pesa na ye abakela kesoi journaliste miko en tout cas odamwana moi photo bakelo soi na kuzonga sana liboso maloba na ndenge lobike baibisi okombo na ngai tout ça banani bon alors makamwa surtout et da peine tina et da peine bakolo nango mwana abota mi da tata na da peine mama netina yango wana bala peine bakoko o abota mama na papa na ye to banana no yambo ke lelo mingi babo kisasa ebandaki na lemba o kisasa ebandaki soko na maluku kisasa ebandaki kuna te kisasa ebandaki to kamatana kitambo. Soki totali monument ya Stanley o ezali epai ndako ya présidence ezali epai batiaki monument ya Stanley ya tombola loboko boy c'est kuna nde epai Kinshasa ebandaki Kintambo ezali Kinshasa te Kintambo alors te et kopusa lokola pe mboka da toujours ekola et comme na ba commune Kinshasa commune Bandalungwa commune Kalamu Tokelemba Telelo Nzili on passe ainsi de suite mais e bandelinde banda kuna tina la likambo mais oyo tunango bien mais yo to kukuta yo awa na quartier oyo mais quartier dali quartier Kauka et da quartier nga na kota awa ba parents na ngai bado sana onatra no traco tokota depuis 1952 na quartier oyo. On a quartier on zaindeni. Bon, quartier oyo ezalaka liboso te. Tango oyo ba belge, ba noko, ba flamand, ba eko sala nzela ya train. Ba eko sala po compagnon ngo ezalaki ya nzela ya train ngambu pe ya mai ya bateau ngambu. Alors batalaki basalo bakouta na Bakongo baye ao basalaka na Otrako bakolala wapi bakozala wapi babandi liboso kosala bandako na quartier ya Onatra o ezali côté pa basalaka ba réparation ya ba train na bango wana wapi boye quartier wana kombote bon quartier wana moni limité au kamati tol bakutu nini po obima na poids lourd na nzela train wana
donc ebanda liboso bandako kuna ezalaki moke baye kosala bandako oyo ezali awa babenga lelo komi au quartier bakwanga non ezalaki quartier otrako bayopesa komba bakwanga mpo ntango inondation esalamaki awa na bato bautaki na bamakambo ya bakwanga na ntango ya rébellion nde esika kotia bango ezalaki te baotia bango wana ntango batie bango wana omoi bapesi quartier wana bakwanga eza quartier bandako ya otrako bon na nsima ntango bapesi bango bapesa bango mpo kuna ezalaki su na bato te nde babanda deja koconstruire esika bipai tozali na Kauka 3 baye koconstruire Kauka 1 baye koconstruire Kauka 3. Voilà un peu ndenge quartier ezali. Bon alors depuis 1952 oyo ngai na vandi na quartier oyo Kauka nayebi Kauka banda linzaka te na suki lokola moninga moko alobaka bio je connais le Congo et moi je connais très bien quartier Kauka nayebi Kauka banda na ndelo na biso na 20 mains rivière Kalamu bobenga ke Kalamu ya côté pa limité Kalamu côté pa ya Funa te na ndelo na biso na Yolo nayebi Kauka très 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 bien ndako moko na moko ba parents bana bani nayebaki bango nyonso tout donc nazayi penza nalobaki kolo penza Kauka. Merci Papa Mandola tozonga na place wana masolo ya Kauka mais le quoi tous habitants masolo ya Kinshasa tous qui nango nyonso ti to ya ochité vraiment awa na mambotali Kauka mais kala tono mona kaka ba oyo lelo bato ba ngo prince kala to ba makadam surtout moni to bimi boye mso be kuna boulevard du 30 juin lelo commencer boulevard nini so zui o mso ngo benga prince Kasavubu banzela mso komi o soki avenue Luambo soki nini mais quand yebisa biso na nini sali ki koma bongo il y a aliénation donc omoni eloko wana lelo oyo babenga prince mwana bimio kiapi akena prince kombo ya prince wana ezali nini kombo ya prince wana ebandi boye banda boulevard te magasin Kitambo balabala wana o lelo bapesa balabala ya kombo ya premier président Kasavubu ezalaki ya prince mwana ya roi yango prince Kasavubu yango lelo o prince Kasavubu eza prince Kasavubu te kombo ya prince eza nde mwana ya roi bapesaki kombo ya mwana ya roi prince. Alors lelo yo tokoma akekwa na prince mais non ezali prince te nakobakisa nano likambo oyo moto asali place na ye ya kobongisa bapine ya motuka kwado te kwado ezali ni kwado ezali kombo ya moto donc moto mondelo azobongisa kwado azobongisa bapine ya mituka azalaki juste omoni jardin géologique na ngambo wana epai ya magasin ya Dimitri ezalaki epai teka bilamba ya basi donc place na kobongisa bapine ya mituka ezalaki wana kombo na ye monsieur Kwado mais lelo koma nakekuna na Kwado afungo Kwado voilà babiloko wana te lelo eza kosila te il faut to limbola bino botika babiloko wana c'est comme ça na ubedi kambo ya prince akekwa na prince mais prince nini eza route macadamisée surtout bien en français balabala wana kombo nini c'est ça donc il faut bato awa to longola likambo wana prince Baudouin akekwa na prince mais non ndengo wana te voilà pays photo limbo eloko moko na moko na Kinshasa poto yebaka yango bandeko balandi bilon so bozolanda biso bo comprendre que totika kobenga prince eza makadam na kena na kati sa prince te na ki traverser macadam tubi na kati sa prince
baoto limbola biso yango lelo awa epa doyen na biso papa Mandola auti kolobaki mwana ya roi Baudouin papa mwana ya roi Baudouin prince Baudouin donc lokola atambola kobanda boulevard parce que première makadam ekota ezalaka oyo babengi ya kobanda boulevard ti okota Kasavubu ki mati bandal yango wana nde lokola mwana ya roi prince na ye atambolaka nde babenga ye prince. Mais pourquoi le au prince te bongisa côté wana papa Mandola tozongi sous mon muke marambutali kauka to beta bina skoli sola kauka to zapeli na kauka mais comme toujours lelo kauka c'est comme si kala na ndenge na explication na ba recherche na ngana sali babi o babi en quartier quand sito et comme kauka ndeni. Bon, d'abord quartier yo ezali comme na yango quand Sito Nicolas Sito comme on est pesami pour premier machiniste au Yakumba Kengunduka ça fait train tant basa nzela ya Matadi ya train uta Matadi te Kinshasa mokumbi ya liboso machiniste ya liboso azalaki mundele kombo na ye Nicolas Sito ya ntan basali kan oyo nde na lobaki awo ne bandeli kan babandi yango basalaki mpona basadi oyo baza kuuta na nzela ya train bakoya bavandi awo une semaine banaye bazongi na bamisala yango bapesaki kombo wana kan cité Nicolas Sito ekobongwama na kombo ya kauka eye ndenge nini président Mobutu aokamata bokonzi tokena likambo ya authenticité tobando changer bakombo ya balabala tobando changer bakombo ya bato tolongwema ya kombo André te o boy na boy nde toye kotala tobino topesa kakso komo nango kauka. Pourquoi kauka? Po na tango oyo ezalaki kala bazalaki na régime moko oyo ezali kobongisa nzela ya mai kotia ba baliseur kotia bilembo. Donc moi compagnon na babengaki yango kauka. Yango pe totali tobite malamu peke topesa kombo ya kauka po yango nde kombo wana etika bilembo. Yango nde mutu eza koede na nzela ya mai maswa etambola awa zelo ezali awa mabanga ezali leka na gauche leka na droite ezalaki nde kombo ya kompani wana ezali na kati onatra ya otrako kombo na yango kauka eza bamaswa oyo ezali kotika bilembo na bisika oyo po maswa etambola malamu na nzela ya mai. Siko papa tango la tokomisiko na authenticité bokomisiko lelo kauka ba répartir on a combien de parties parce que toyoka na ngambo tangaki ya kaba kwanga wana kuna misuba lo pe kuneza kauka misuba bité kuneza limité na ebité kauka et kaboni na combien de parties. OK to dans la carte na koyeba pamba te tozali ba kinois soko zali mokolomboka okopesa masolo histoire ya vrai oyo o vérifier ndenge yo so ndenge wana to banana commune de Kalamu. Commune de Kalamu ndelo na biso ezalaki te na rivière Kalamu. Oyo séparé biso lelo côté pa Mososo. Wana commune de Kalamu. Mettons ba ko sala ba répartition nde ba pesi parti wana na limité. Biso to suika na avenue université. Alors côté pa wana ezalaki kauka kaka. Bon, ba concession ya Otrako et banda ki banda et sika ba pesi malula ndako te na 7e rue et pas le dali hôpital bonde nani yolo médical tout nyonso to na ezali terrain ya Otrako banda rivière banda et pai malula ndako malula dali te 7e rue te na ngambo nyonso tout rivière Funa
Voilà un peu la répartition ya bandambu oyo ya kauka. Mais kauka lelo tango ba yeko répartir po na ba quartier. Ba kaboli yango na biteni misato. Kauka 1 ebandi rivière. Okamati avenue Victoire. Okamati avenue Kimwenza. Okamati avenue Bongolo. Là c'est Kauka 1. Okamati Kauka 2. Banda avenue du stade, c'est-à-dire Ndeloya. Kauka na 20 mai. Rivière Kalamu. Okamati avenue Université T avenue Victoire. Okamati Kauka 3. Avenue Kimwenza. Avenue Université croisement na Victoire. Okamati Bongolo. Wana etenya misato ya Kauka 1, Kauka 2 et Kauka 3. Voilà répartition ndenge tozali na kati ya Kauka. Sko likambo ya mutuya oyo ina tuna yo awa. Vela ngechele mara azotala yo. Vela nga pichu echele mon directeur bazotala yo. Bande ko nyonso bazana Paris, Belgique, bazolanda yo. Surtout les King ou les chapeaux, Papa Guy Njoli, aux Maître Panchito Njoli. Na mama Lia, motema ya Maître Panchito. Bazolanda yo lelo. Ngai na ina tuna yo. Kauka bato belé babima na Kauka. Mususu bakoma musika. Mais nini sala bazonga aka na Kauka ngo. Ata bateka lupango bakenda mais omoka suka na ngoka moko azonga na ye a passer vine kana Kauka. Neti yo pe ba camarade âge presque belé babima Kauka. Boyo tingami na Kauka nini. Elengi yo na Kauka. Ah, journaliste Njoli. Bikundola na yo mwana okomona kati ya koba likolo ya posote okomona misuni. Lelo ngana sengi penza kenzambe apambola yo. Puisque émission lokola ndenge boye bato mingi obe bana mingi o bavana Kauka botami awata kende akoyoka histoire ka lelo. Yo kokundola yango. En tout cas nzambe apambola musala na yo. Omoni Kauka mingi badako ebate po tango na biso koki. Tango na biso koki puisque na babino na la prophète teme na komi prophète pona masolo yo. To kamati nanu boye. Ba Congo balobaka to utaka na Congo diantotila. Congo diantotila. E bani na lettre nini? Yo limolanga lettre nini? Lettre K. Lettre K. Hein? Bon, Tokamati, premier président de la République pendant tant de l'indépendance. Comme on a eu Papa Kassavou. Et bani la lettre nini? Toujours K. Tokamati, Tokamata makamindele te. Fleuve Congo. Il faut balongola et bandelia lettre on ba tiassé. Non, ce qu'on va erreur d'adi na likambo c'est salama, il faut ba donc c'est yango. Et voilà, aux gens s'adresser na nani pour bazongi. Et dali na gouvernement, na biso, la révolution. De notre révolution na kati Afrique salama. Mais Congo na fleuve comme nango, fleuve Congo. Il faut acheter lettre nini. Est-ce na lingale na lettre C ba rubi Congo? Non, K. Congo. Et ben la lettre nini? K. Congo la biso na yebi bani na C. K na repa na. Ah, yango na yango moi que il faut to kundola ma campagne vrai. Banda le longa na ko bisa gouvernement il faut ba longola kombo ya ba longola lettre na C wana. Et là na lingala te. Et c'est Congo ngo da na français. Hein? Fleuve Congo. Congo on est dans le français. C'est là mon okrebiso Batiaka. Fleuve Congo. Et ben la lettre K. Toye na capitale ville toda Yonangai.
est-ce que ebandi na lettre nini vilo toza na yango ebandi na lettre nini ebandi na lettre K Kinshasa lettre Kinshasa bon toye na commune oyo esika yo na ngai tovandi ebandi na lettre nini lettre K commune ya Kalamu hein bon bongo quartier tovandi awa ebandi na lettre nini toujours K hein? Bon papa prophète na biso ya Afrique ya Congo comment on comment on émission za ngai yo émission za ngai yo siko yo ne faut aussi ça je fais makamuso pour avant que otunati na Kimbangu kombo wana prophète oya biso ebani la lettre nini ebani la lettre K bon Mobutu avandi au tete président Mobutu avandi au tete sili o muso habité il faut révolution dans la bona boy musée Papa Kabila comment on est dans la lettre nini comme dit Aka voilà un peu nada prophète mais likamo na obanabino bandeko ya kauka bino batoke na poto oh vibo konjo kovanda soko na mbinda swe papi bozonga na kauka tango ekoki poto da likolo na manso tu likolo toza na yango wana lettre K wana eza na couronne na likolo bozonga na kauka o bateka ndako boya isuko somba ko resomba ndako wana kauka makambo eza koya ngana pesi bino ata na kufi d'ici 10 ans quartier oyo kauka eko commander Kinshasa Mobimba voire même République Mobimba commandant ndeni mikana yebisa biso elo kauka et simba mboka Mobimba ndeni bilo mono toyo kainana bande konanga ya kauka bomona mutalibo mate makamona babino na dalukwa prophète un jour banda to bandi commis de Kalamu jamais toza bourgmestre oyo mwana ya kauka banda pe ki gouverneur ya ville Kinshasa banda to vino mwana kauka te bientôt tokozwa na kati ya commune ya Kalamu moto diriger yango natif be mwana kauka mais o za pe ba bani na lettre K4 o za na ba pe kan lettre K mais eda ya yete mwana Kimbangu na bona ko ta makambo mais boye ba bien bana nawe sabino bande kwa kauka bozonga na mboka oyo awa tolobaki émission toloba pour les vérités toujours vérité na émission oyo toza ba moment $. Atangelinga ba ka awa ebele donc biso studio ki ba ka na nso tangi mais beaucoup mais ça toza na commune ya Kalamu comme on bali na ka ils ont nerf pe ya Kalamu parce que comme papa arobolo ba o makambo na roloba la ngaite pourquoi roloba te ben oyebi soko fraude na bis ta dai kala ba biso ka so fraude na bis ba saloni na ba contrôler ba saloni yo journaliste a posé une question ba kanga yo po eda o futite te tango mokano ekokisama mais leo toza komona te makamu se banditi lelo na kauka toza na ba député boni toza ba député boni toza biteni boni bino bomo alikuwa maseki là je crois oui tu as 3 députés toza 3 députés e bandi wana mais tango oyo tokozwa ebonga ya kiburumes commune ya Kalamu evandi b'investisseur bakoya lokola bambula puisque toko évoquer même milimo ya bato nyonso to komboka situ ya prophète na biso Simon Kimbangu pe tokozwa ville toko diriger ville à Kinshasa pour makambo nyonso tout ebonga. Merci Bilon Boulandi oto yambia wa azali papa ancien doyen na kati ya mabele oyo comme on a papa Mandola tokoya pe susu moi mukesima na mambo tali balé azape na balé na ye tokobeta masola balé na ya après mais
to continuer mon muketo yeba papa zo kumisa kauka trop kauka mais surtout tali bien ils ont ba quartier na kati ya commune ya Kalamu où ils ont un succès koleka kauka wana obe misi ba artiste belé na kati ya commune ya Kalamu mais papa zo bela mingi kaka kauka nini sala ke Kimbangu Yolo Matonge et dominer kauka edalika moko ya pamba balobi kokende mbango komata ngomba mbango okokoma te edalika lokola likambo balobi moselekete aleka ligne d'arrivée likolo ya mbango mais moto akendeke malembe yewa mutaganyaka est-ce que lelo yo boko ndima kena kata kauka tozwa 3 députés mbala moko mais salamate Paul Liboso ba finga biso quartier wana solo anyei te mais on a kauka tozali na ba domaine nyonso tuna bano batangi tozana ba docteur tozana ba ingénieur tozana ba grand journaliste ba caméraman tozana ba donc nyonso tout okoya ndenge nyonso tout okuta tokoki lelo yo voilà le moment est arrivé pour de façon que makamora na zolo balelo atana kufi ba musuba kwa témoigner ngai na cimetière mais na oda susute donc papa journaliste émission na yo oyo ngai na kutama bolon na se bato balanda ngo ebele la moment soto singa no émission oyo moto akomona o abike mwana kauka me mwana kauka te akubenga yo bozo ngisane loko wana bebolu ka pelo kumusuke bosala to do zila yango. Merci papa tonimi ba bénédiction nyonso o pesi na biso émission to saka musala to finga mutute to tonga pe mutute mais musala kaka soza chômeur wana yo mais biso musala to ko finga pété to ko wela pe biloko ba parents te to so na papa mandola c'est abanzeto to mono lingengo mingi to mono ba kapela ezali to mono ba shaba ezali to mono ba couloir madiakoko ezali mais pourquoi yo lingo déplacer to lika sa banzeto koto na nukombola ngo ezaka nini to yeba te ezaka kauka kaka. Bon, bientôt le moment est venu pour kauka et mata likolo. Le moment est venu pour la muka bande konanga ya kauka. Donc autre couloir madiakoko et talibisote. Kapela et talibiso sikate. Ya biso couloir te. To benga ngo Arsenal nyekese. Pardon papa Mandola. Arsenal nyekese. Oui papa Mandola biloko olingo la biso awa. Eza biloko papa wemba na matungia. Wa créa village Molokai. Asangisi ba veni Masimanimba, Oshwe, Kanda ninti apesi yango epesi village Molokai. Siko yo pesi yango Arsenal lolenge nyekese. Ngai bi lolenge nyekese na kauka za mutualité moko boye lolenge nyekese oyo kamama na président Shibia Mumbini. Siko papa pesi yango Arsenal de nyekese. Elinyo lobani. Mais nalobi est-ce que toke no la couloir madiakoko est-ce que toke no la soki nani kapela no botano sanjetende tozali et awa batoko outi na poto kitano liboso awa na Arsenal nyekese. Mais comment nyekese todo mais il a jeté mais rien de spécial papa banzete yo ba garage mais nalobi tout le biloko de ndam batongi station talaka banzete est-ce on nzamba sai paradis et na bandako ya brique et na banini si tozaki na nzamba na nsa banzete yango tozane bandelio mokili bandaki Arsenal nyekese bato so akena couloir o madakoko na babandako ya awa na Arsenal ok Arsenal tolobaka baloba pe mingi Arsenal militaire donc lisanga ya bato n'est pas badakuna makamu nyonso tout Arsenal de belles mélodies.
na pe Arsenal musuza ya équipe ya Libanda. Ah voilà. Okomi na place yango wana. Yo mota place oyo. Soto bongisi yango po na dana na mi auta na Canada na memi ya abi abi bisika ndenge buso dai lokola bisika biso ba kwa na Canada mais la place mo osakana te. Mais awa oda kwa mungongo abandeke odo bakase do kita bambinzo oda ko bota ba madame oda ko kita bangembo bayaka awa soko ye awa na pokwa onga même kolongwa te mo pepe ya malamu puisque moto surtout abivraka na mo pepe ya banzete. Voilà yango moto pesi nyekese dali nini nyekese da eloko yo sali te sili epesi pimbo ne loko wana po moto soka bina do bina malamu ndenge tomola quand même na tama beta football au moins moto musa ado bouger mais ya da kwa terrain te ado tombola bani to da moto mo abita da ndenge wana mais yango wana nyekese da ndenge wana ça fait que bisengo elengi kitoko nyekese to da pena peuple biso wa dolenge nyekese donc lelo kitalobe mata c'est anjete kase kitalobe mata mbindo ko bota ndeka ko ya kaka me bino nyonso da la hote e madakoko hote bona boy na boko tanga babisika wana boko kita awa po awa to loka ke to réhabiliter yango to pesa yango valeur mais ba concert ba samedi dimanche ya moyo da ko beta donc yango to pesi kombo wana tomoni marmotali kauka tolobelongo presque mingi olobelongo pe tout ba comprendre o ayebaki kauka te na misusu bazalaka na kauka abima mais atikala ko comprendre kauka te lelo na à travers émission na bino o ba réalité Kinshasa bazui temps ya koyoka papa Mandola doyen ndenge expliquer kauka batikala ko comprendre ngo siko papa Mandola naza na question on est peut-être to tonga ou bien to sola ngo ka boye bato nyonso baolanda biso bayeba yango oyi kotonga to solongo normal na micro bon kotonga pe daka malamu te mais mabe ya kotonga ezala ya likunya ou bien ya koyina moto be ya koboma moto mais so kotonga ya malamu ke non miko asaka émission na ye danger papa Mandola lelo naza liboso na yo mwana yo miko njoli oyebi ndenge abotami ndenge akoli na lelo nde azosala vi na ye papa Mandola meka koyebisa biso lelo bandako ya babourgmestre ezalaka lisusu te ekenda wapi ekoma ya banani tobandi no awa na komi na Kalamu so yebaka kala bourgmestre aza so na ndako na yolo mosusu ezalaka so ikote ya ekole nini na matonge ezali boye banda tozwa indépendance na mboka na biso tozwa no président te oyo mwana ya Kinshasa président béton oda mwana Kinshasa okelete osukola na paka Juma obeta motopi na yo na Saint-Jean-Berkimans bimbelekete oyebi Kinshasa to sepela tropo na yango po yoleka ya mibale ya koleka lokumu okene stade otombe maboko na yo mibale obinzambe yaka yo moko okamba ekolo na biso Congo esalama nano te na mokili moko malgré na États-Unis bapretaka serment na Bible mais yo sali yango publiquement le stade mokili moko balandi obinzambe ya ko diriger mboka oyo en tout cas pe osengi 3 jours ya losambo ponzamba loba moto ayebinga wa lukangai à cause de chèque tifalonga okolonga biso ba kinois o ba véritable kinois o ba na joie te kandate to no soutenir ba action na yo bon to kena banda kwa burumestre yango te na okima onte po dikamo yango monike lero to ba makamobelete ndani motabeke ba ministre ba iba ka ba million ba milliard ba cent ba milliard tebe po fansia ye banda to bana indépendance to bungisa mboka mukete ya Congo ya 200,000 ebungi 1 million basale pelote 1 million moto ayiba 1 million président Mobutu abaki yeba muke mais to yiba kamoshe baru mapona fansi
yango eza komonana comment boli to soutenir yete makambo ebomanaki mbongo bandako wana ya ba bourgmestre na lobi boy ndako ya bourgmestre liboso ezalaki na mabanga président yolo oza na yolo eza ndako ya bourgmestre mabanga toyebaki yango depuis kala ezali ndako ya bourgmestre ndako étage eza na en face ya mabanga ouais eza l'état ya bourgmestre bateki yango bon ndako oyo na nini na matonge oyo ya nani bourgmestre nani oyo ya bandundu oyo atongaki yango mpo na babourgmestre azala kuna yoko ozoloba yo yebi yango na nde nini yo sala na commune ngai nayebi yango puisque nazalaki conseiller communal et premier échevin na commune ya Kalamo lisasi ndako ya lisasi epa ndako ya lisasi ezali ya l'état aye kolongwa mosala ya bourgmestre o ndako na ngai ateki alors omoni lelo eza koyebana te mais Fanti papa makila yeso ekwela yo sengi na bakonzi ya mboka nini baotala yo na bamotali bandako ba bourgmestre ekenda wapi bakonzi ya mboka ifo basala nini bourgmestre akoki kovanda na ndako na ye te ifo avanda na ndako na l'état moto nyonso to ayebi aza na commune ayi bourgmestre avandaka esika boye ezala butu ezala moi ezala information akopesa na ye ezala ni moto akokende kaka te na ndako na ye ya l'état mais ntango babelge bazalaki awa bachef de camp bazalaki na bandako na bango ya compagne kwa biso awa epai eza nani lelo la police eza ndako ya chef de camp babourgmestre bandako bipa mosusu ezalaki même bureau ya chef de quartier mais talo kwa biso na kauka bureau ya chef de quartier ezalaki eza ancien nzete bureau ya chef ya quartier ya kauka 3 eza na se ya nzete combien population bazali combien awa bandako eza combien awa badossier nyonso tu wana soko lelo mbula bakimaka ekomela non te tala babiloko wana papa Fanti kanga bango bandako nyonso tu bango ekomela bango ezonga na l'état kanga yango ezonga na l'état toyi mwa makambo ebele voilà question tuni ngai vraiment journaliste amoni yo bikundola na yo wana il y a l'urgence à ce qu'il faut ça bureau il y a localité hein ba dossier ba makambo belé yo kasi pa moto akoya pa kosomba azali mopaya akene na localité bureau localité abina soma ndako awate eza ba aventure bureau l'état eza localité pourquoi lelo yo gouverneur basali ministère ya nini basali bandako et basali ndako ya bureau ba ministre mais alors wakozanga na bureau de localité pourquoi et pas yo peuple bazali bandako ya peuple la population bazali c'est pas possible Pomba choix de Saint-Koi bozola na pomba choix depuis Canada de Saint-Koi akenda zonga bolobena zo doyen ye na zuye de Saint-Koi atonga doyen ye tozui doyen abeti tout mais doyen tozonga sumo muke pona yo moko nano ba si biso aux artistes comment obeta musique na moto musique ni yo salara ballet musique typique bien musique ni yo salara papa journaliste micro et bon il bosso banane sport lelo bado badi kembe bozo kumisa ye sengai moto na fondateur ya basket onatra tozi di kembe au moins que alo banabino ngana ko loba tobe batu musuba loba kembe mutombo di kembe tozi ye abeti na BC onatra tokena ye na Lubumbashi ba américain balandi ete tozongi awa bayiba eka ndenge wana lelo ya kumusa fierté ya mboka nada fondateur ya basket onatra nada fondateur ya basket Kauka lelo nada na ballet ya rumba ya ndendeli oyo osala sango ya Afrique, la fierté Afrique, la fierté ya Congo, ya Kinshasa. Nga na sak musique folklorique. Na bima.
ba spectacle na ngai le kaka na ba YouTube belé na mokili mobimba. Donc voilà un peu makambo nini nga na sali pe te lelo yo nazali encadré munene na kati ya quartier na dana yango. Merci Papa Mandola to komi na suka ya émission na biso pour ça au Kabwana ezali te masolo ko sonné ezali belé mais tant. Merci na bino bato boza Rolanda biso partout. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Nabino Canal Kin Télévision. Beaucoup d'émissions qui toko boiba réalité à Kinshasa. Vraiment d'autres côtés mabiso muke koto komi na suka pour te bandere nini to ko kabwana. Na papa na biso Mandola. Papa Mandola. Quartier na yo kauka o. Banani baloni banzeto. Izara gouvernement l'état to izara simple individu mo boy aleka bokimo mbumanende toti. Bande konanga ezali pasi mi pe mawa mingi. Puisque balobi ndako na otoko bongisa yango te. Ba moto oya lona ki liboso banzeto yo eza maître Toronto. Banzeto yo na bande kone mususu. On attend komba wate. Maître Lukaki que to réhabiliter banzete oyo puisque lelo yo balobi mokili ekozwa moto soki banzete ezali te. Suite n'appel wana ya monde oxygène pour oxygène mettre Toronto une équipe naie balona banzete oyo année passée tout le réhabiliter makambo wana on a fait la lettre tout même na ministère tout na présence du pagnon surtout pour ba reconnaître mettre Toronto na ministère de konaye ministre environnement ministre ya nini pour ba réhabiliter ye tout ça eloko mo apese me brevet banini. Mais à partir kaka ya ba kondina biso ya quartier allez baluke biso ba problème donc le kambo le kandengo eza mawa mingi nous devons quand même reconnaître bato asali malamu na mboko yo il faut to reconnaître bango donc na osenga ba kondi lobe besima lobi vraiment baye babaya kotala banzete ndenge ba koni yango awa ba mekana ko récompenser bandeko na bakona banzete wana. Merci Papa Mandola mbala sima torozongi la oli susu est-ce que vous allez la moi bateau regrouper bango ata mi balé misatu mo mbote o bazola na yo na chaîne ya Kitoro Boue canal Kin pe émission ya Kitoro Boue ba réalité ya Kinshasa. Na pesi mbote na ngai na libota na ngai mobimba na pesi mbote na ngai na bato yo surtout ba yebi ngai na pesi mbote na ngai na bakonzi ya gouvernement et surtout président Beton Fassi na pesi mbote na ngai na honorable Lukulasi Mbo na pesi ba mbote mingi musala oyo ba confier na ye na gouvernement asala na omeloko moko tikala ki oyo tuninga ite bombe na kuluma ya affaire ya bombe na royo ozo pour la deuxième fois tout solango pina tête eloko ne va sérieux en tout cas likambo président Jimmy Koke affaire wana il a terminé et dans le plus tôt possible ici là na émission ko mi samingi te to sa kapo émission na ya affaire bombe bana ba baby à venir un mboko eza susute bakuti mwana moko bana di 7h du matin à Telemi na balabala te 14h bazo tout mais oh mais yo boni bobi oh menada na tout refaire petit yo tout refaire awa alors moi babilo kwa ndengo wana à venir da wapi pona bana eza wapi. Merci na bilonyo sobolandi biso la émission na bilonyo Kitoro bolingaka mingi ba réalité à Kinshasa. Miko Njoli apesi bilonyo so mbote Henri qui depuis Lubumbashi petit frère propre maman na ngai Georgette Njoli maman na ngai Fatou Klo maman Mado Babylon so mbote mingi. Merci na mutualité na ngala lingaka mingi lolenge nyekese. Merci na ONG Telema Kauka o e kambami na cordon lolonga ka full boss de boss. Tout ce qui est les lopons na bino mais boss abonné mingi kaka toujours na canal Kin. Check.